Chef Prima, pardon, Keba. Voilà. C'est normal. Elle a réellement congolais de partout. À se réveiller comme un seul homme, à l'OBA, fini l'humiliation. Le patrie pour la mort. Parti politique qui a soutenu comme on a soutenir sinon, dans la division, tel comme on est partout dans le monde entier, il faut doter les initiatives honorables de Devant Zazali, à Sali, ensemble, nous avons ensemble de Bala Baptiste, nous sommes tous la mission du solo, Makamo, Congolais, nous sommes à la Bible. Papa, stabilité dans la haïtienne de cours. Merci. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Maison awa tout ça, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne moyebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la. À Paris. J'ai la oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine kula metro. Papa tabu kolo boya takota bukatamsanga. Bisa tani ngole bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin. Awa toza oboyo partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalazala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non, yo je mona te. Oh la kamate. Eloko ezanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobengai na Dani Lesi
lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga koyoka biso mawa Nzambe yoka Kongo mawa Nzambe Yesu talanga famille mobimba batikala Nzambe na se retrouva na bisasa Nzambe lelo mari Nzambe koyoka mawa koyoka mawa koyoka mawa ba Congolais Nzambe nakosuka wape koma ngo babotoli mama naokoka te somo pasi Nzambe lola yoka mawa Nzambe tala malewa nasombi biloko kolia ekinwa bilamba nakoma kotambola ekoma valise tala madesu tala loso nasombi sikosele tuseka Nzambe mboka oyo mama Nzambe nalembi Nzambe nalembi masque de santé batambo bauti partout na sani le bangaba asko tozo kene vers quand kokolo déjà parlé de marche de santé si on parle de c'est ça les peuples congolais parce que en acheter à corps et âme, Félix Tshisekedi, le président de la République, doit agir immédiatement. Nous avons besoin de répondre. Nous avons besoin de répondre. Merci beaucoup. Voilà. Nous autres, on n'a pas un épisode de soutien. On va naguer la mino. Nous autres, soutien. On continue pour partager nos vidéos. Pardon, Keba. Keba. Nous tous au Canada, on peut dire ça ta chanco. On peut dire la mission chanco travailler. On peut dire la mission chanco travailler quoi. Comment le temps de l'émission. OK. On s'en va, on peut dire la mission chanco. On s'en va. Benda kula liboso, benda muke. Ndela, papa. Benda. Voilà. Normal. Massa, tout ça va
réellement congolais de partout à se réveiller comme un seul homme à l'OBA, fini l'humiliation. La patrie pour la mort. Parti politique qui a soutenu comme on a considéré sinon dans la division telle comme on est partout dans le monde entier il faut doter les initiative honorable de Devant Zazali à Sali ensemble ensemble de balle bâti seigneur c'est comme lobby qui c'est ensemble na biso donc congolais moko tous la biso li solo ko yali makambo congolais so za bibi ya modèle de monde chef congolais c'est vraiment le mal si ma vie Jean Paul celui via lobby si chef colonel, papa, stabilité dans la maille de coup. Fantage aux amoulaïs. Merci. Allô ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous avons comment agent Sangote? Petit. Excuse. Naza Kuluka, cyber service. Nous avons 0 mètre sur mes stations. Il y a un kuna. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yonde José Baïla? Non,
Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda Lelo, agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo JB service. Alors, ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu. Pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango. Ndengi balubaki, ndengi kaki salami. Ah bon? Na petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sanketete agence zakaka moko. JB service. Alors, à part na Kisasa, ils appellent na Brazzaville, ils appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.